meza munene wana te komona ye ba bouton ba nini tout ça alati pena masque nde azana pena alati masque ba chroniqueur pe ebele équipe nationale ebimisi epesi batu pour ça sentiment ya osa musalo donc nga pe na rosa parmi pe bato bazo sentiment osa musala na ndia Karine Mokonzi oui donc Karine Mokonzi na mutu mo apesa batu pe sentiment elo moko boye mais aya nango na ba genre moko boye aujourd'hui sentiment wana mais yo fo ya kende nango boye fo ke nango boye donc bala lité ya kana kasa bala ki ya bala lelo te lité ya kana bala déjà kenda pesa ba kenda ginde na mutu ba kenda ko sala cop ba kenda ki vo ba katele ka tuku bianza na ye a récupérer mbongo na puis la mousse siko elo yo kende la ki alors ba misia fali ya bato ba kenda ki ya ba nani oyo ba killer boke bo sem sa te tout la mousse boki mi siko liko na so ba kangi no ba refouler bino ah ouais toyet DKM Flash TV 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 quoi kubagaki ya tintunga be mission ni yansi makambo nyonso tout pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyonso betela mukaka wana chaîne na beto kitoko biso nyonso to s'abonner bo s'abonner ba s'abonner na veut dire chaîne a bien mon payé donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion lingo mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona na panzanaka to s'abonner awa na miso bozo agene mutaboma papa boklo na ngayo na sesebino bosaone bomwa bagaga bien be formation bien ba film bien kuna bisika boyebenga kuna zana suite na longa na koma awa donc beaucoup dans awa na marqueur bolinga artiste bolinga ba comédien bolinga na kata DKM Flash TV donc tout ça monnaie au niveau na vie réelle ya ba star na yo au niveau tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyonso tout quoi na bala na beto tange na kanda beta sekisange mboke lengi moke zola bona ve me mota sekisange tout la fois mo manisange kanda DKM Fresh TV Nebemba Shaba Boutala. Voilà, comment on a Karine Mokonzi boye et zo laksa déjà que Karine Mokonzi a na zemi. Comment on a Karine Mokonzi. Balandi na biso et le pesa biso bon neti Karine Mokonzi et le roi ça la point déjà que ndenge za wana batu ba sensible le mambo sala. Une fois que mutu nyonso akoluka sela ngo ba analyse mais ko tala boye to na Karine Mokonzi na zemi ans nani Ken Piana akoloba biso ke akenda ki pa ans luzolo ans ayebisi boye boye te bite Ken poko mi le roi de Niles boye ndeni sayebisi ya misa ba secrétaire mais vu ka poata ki pe pa boîte siko ko akwa porte na nini ans alobini pona ye ans alobelo te pona ye yo ko mo roi de Niles ndeni bo soli na mutu bien ya roi de Niles akepa Moïse Mbie ba soli Moïse Mbie aye lisuko loba na télévision to soli na Moïse Mbie alobi jour na koloba kama solo to loba ina ye mbongo akabelinga ndeko frapper olobi bien que alobi na ngana beta ngoli solo pa mutu teza entre biso pour yo kende ko pesa enveloppe ya lobi tika na enveloppe no ya zunda enveloppe a pesio parce que enveloppe ono yo ko fongola ngo e na mbongo ko leka ko to yo ngo pesa e ai biso oyo ngana pesio to o to soli ngana yo na bureau to zaka biso mi ba so na ko libanda seke yo mtolobi mbongo na pesio ndeko gundelanga siko eza le roi ans wana to fongola ka parenthèse mususu to kanyango e le roi ans ans nani Ken Piana bosoli na ans bino mi bale bosali ba delio na bino ba video ke kitie zongi siko lelo yebisa ke Ken eza lokuta ya lokuta Ken Piana to sala mama ba responsable comment de marié ba base mususu et tant que marié et ça la rappelle bien te ozomona to bando fingo malgré maman passé qui parane mambo ana te finga Ken internet nani finga tu pona mami oh ba chino pona mami ba yaka mabe ba finge ce que to ba manquer respect malgré maman passé à l'obarana été mais et ça la ka bien te attends le ba que ça maman na internet c'est talinga te mais quelque part étant que femme soit vandi mobile nanga est-ce que Ken Piana ba ka na famille na ba belle famille a pe na ba connaissance oh ba zappé oh ba tala ka epe mambo sala et ça soni comment la responsable quoi Ken Piana ko lega na TV ko lo ba mambo ezanga mutuna makolo
eza passe pe mao. Mais parmi mon vous avez de côté vraiment la profondeur ya ma zemi ya Karim Mokonzi parce qu'il y a un lisa à la in. D'abord apparissage ya vidéo en internet. Tout le monde a peu gloire de Hollande et puis à ça là qui ngo ala ça zemi. En tant que moi si d'abord aux en zemi ko yon en internet ko la kisa qui aux en zemi. Est-ce que c'est important ko la sa vidéo no ya zemi? Moi si nous de un zemi nous entre la vie et la mort. Tout le monde a ramutu muso aki ko bota, moi ça qui ko bota a signalé ka mobali na ye. Et pour babimi nzela moroté. Abimi na éviter ceux qui auraient livré en contredit ngama na loba. Moi si soit aki ko bota ils entre la vie et la mort. Aïb ça ka mobali né. Bien sûr mobile na zate ayebisi bien ndeko na ye bien leke mobile no azana des fois kuto eza ba voisin to ba voisine na lopangu abeti lisolo te abimi e musuka ba yebi kaka basa ba tnanda kumeka ka ye na mobile nende ba yebi nga na bimi landanga aki obota po ezala entre la vie et la mort. Ce que Karim Mokonzi ti aye ano na zemi yango aye ko présenter les biso zemi yango na no bimité to mon appel to comme tu peux 10 mois et surtout que 11 mois to e baté jusque là. Mais comment la Karim Mokonzi l'acception que azana zemi mais na babilo ko muso ezo salama ezo pesa pe batu mo ba doute to éviter abom zemi azui le ko na bazola te plastique alati parce que comment na ye na na présentation na ye oh mon papa est vu ayaka tout le monde aura déjà ba geste parce que YouTube tout le bar tout est possible tout le monde a qui babiloko na ye babiloko na lataki wana et m'a dit ko la sala qui ça déjà ezali déjà bien té et zo la biso déjà que Zemi Karim Mokonzi na babiloko wana que za Zemi moro monter to boni pe gloria olangi ya na challenge awa la qui ça mutolo ozomona donc na dossier oyo to comprendre que Karim Mokonzi alinga kombo bunga te alinga lokwa mi pesa mama YouTube azala kaka na toile mais ça munene wana dit tout ça mun o cha beauté mais esimbaka te to benga ngo masque mais o boko retenir que Karim Mokonzi ko mona eboye ana Zemi mais biloko azo sala a dinga kaka po mokili te le mezolo ba trop tellement mokili lo baki trop alingi te kombone bunga yango azo sala biloko wana ebi ke soit bouger bolobela mais wana obima maken pianeza base ken piana aluki base mais d'abord to yina ba propos ya Miss Lolo et sira wapi vraiment lakisi vraiment ba lakisi bina par munyo somo ça na Zemi d'abord ba ina mukongo alubi vidéo wana oya Karim Mokonzi mukongo eza ya kabwana ça veut dire le mot alati le mot yango sali décès bon moi ça Zemi mukongo ezaka et ya liboso ils sont en cima en tant que moi sinon on habite sur boti mais est-ce que ba Miss Lolo lobi en eza solo Miss Lolo a cosité mais kasi yo mamo na ucho lobate eloko wana de alati nini wana ya plastique wana to mona ka mutalata kango ezaka nani oh moi si afali o nani ni comment eza nani Barcelone moi si afali o babot mama wa Keina to mona ki eloko wana yango ya lataka ayela biso kezongi ti ayeko se dévoiler mo ayeko bisa biso ke Zemi zaki ya lokuta asale bon kaka po anu fali ce que tu éviter à Karim eza bongo to bongo te eza pe na basi musu to mona ba YouTube na ba Facebook to mengi ko sa mo ba recherche il y a des femmes pe oyo ana Zemi mais mutolo pe ezate mais biloko wana ebimite mais pas Karim Mokonzi ba biloko wana ezo bima bimana ezo lakisa biso déjà ke eza elo moko alati yango zo bimisa ba biloko wana donc ye ngi kaka nde to lobelaka ye azala kaka so ki ba comprendre Karim te Karim alingi ye azala kaka comme on ne peut bunga te fo ba ndo lobelango amona 9 mois na ti akotaka garage abimaka aoma chikombo ekufa ok faut azala sionaye po ye pena mutapesa bate belé pour ça ko sala musalo to salo na jeune releke tu na lobi ke mamukari na sala ezana e valeur na esute ye azami ambenga Michael Jackson ni ga osablo ko na aza ba rêve ba journaliste ba chroniqueuse ebelé ba chroniqueur pe ebelé équipe nationale et bimisi epesi bato pour ça sentiment ya osa musalo donc nga pe na rosa parmi pe bato bazo sentiment osa musala na ndia Karim Mokonzi oui donc Karim Mokonzi na mutu mo apesa bato pe sentiment elo moko boye mais aye nango na ba genre moko boye ozi sentiment wana mais yo faut ya ke dai nango boye faut ke nango boye omona ezaka idée moko mais faut me ko bouleverser on sala mo ba genre pour ekokanaté en fait. Oh mona. Donc Karim Mokonzi équipe nationale et équipe qui ba soldats et vraiment lelo boza parmi ba écrire man internet écrit oh tellement elenda c'est équipe nationale et puis Etikala donc c'est un peu ça.
Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes partout dans le monde, Yolanda émission, on a tiré des commentaires, tout ça sur le sujet, mais d'abord, et là on y a encore le banabatu, on sur l'émission, à Tokyo, on peut dire que quand même on a zémité. Ouais, le babon, faut pas le bakaka parce que Karine Mokondi, to fanda qui a tout dans YouTube, batouane pour bouger, surtout bateau basala pour la actualité. Bateau basala ka émission pour la actualité ndetinga actualité zala tena osala parce que ya musana nga mais ça batou mususu sans actualité au sa te luko bato bazaki na nzale belé parce que Karine Sandeni ayeli bango ka zala te bango ka eloko ana te babunda na ngoti poko mona Karine boy awala exception déjà que elongio moi so ana zemi bino bato bosa babozo baton so yito loba ezaka apona o pesaka bilengi na mambo ngoto na analyse moko boye mais en soi biso moto ebi ke komona Karine boy et l'exception que azan zemi donc babiloko wana tout ezaka po apesa batuka ata batu baloba batu pe balia batu pe bakotsa pe bambongo na ba chaîne na bango donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez une question vraiment bien déjà voisin parce que tu as éclairci le dossier Oyo. Après 2 mois d'absence, na mboka parce que tu me sens qu'il y a une partialité à Canada vraiment qui vraiment ba news qui est ba refoulé na Katia Belgique, Barbie Mogonzi, Oyebi actualité wana et l'onion ko ba tout bas sécurité pour na prophète na biso pasteur na actualité à Canada. Voilà, l'été à Canada courage. Eza likambo moko eza peut-être réalité eza qui déjà batane ko lobela yangope mais to me camper ko éclaircir batu lité akanda aza moto bino boyebi parcours na e en place a banda ki penati akoma lelo enzamba sali ngolu aye ko bala et nzambe pas sali ngolu kana ba relation o ya créa et se retrouver lelo libanda ya mboka et chose grave fo mto bakenda ki na ye akiro kima e kuna ameka boire ngunda mais lelo e balu kimite fo luka mutu to kotanga kombonete aza mutu moko mesen pa mboka na biso oyo abengisa ki bango peda ba sintia kapache lelo ba sintia kapache ba jija bomba zonga parce que ba yebi avenir mamboza ebele a osala to ebite lelo sikoninga kimi bongo abwaki ngunda simbite po ngunda pe zwaka temps ezate ke lelo bwaki ngunda mbala moma ba répondre te zwaka belle histoire akenda ina mutu mwa bengisa bango mutu mwa kimi bango ye kuna tout la musi so ebite siko la ministre babwaka azonga Kinshasa to asande nini donc to bala lité ya kanda kasa bala ki ya bala lelo te lité ya kanda bala déjà kenda pesa bakenda ki ndena mutu bakenda ko sala cop bakenda ki vo bakatele katuku bianza na ye a récupérer mbongo na puis la musi siko eloko yo kendela ki alors ba misia fali ya bato bakenda ki ba nani oyo bakile boke bosem sa te tout la musi bokimi siko likolo so bakangi bino ba refoulé bino mabeza ya bato ba refoulé bino to mabeza ya bino mo boelo kima musabo indle bosali kima foza na place mo ke o foza na place siko foza na place o ebike place surtout na kimi nde na kima boye na ebike na okende pas dire merci maemba na ndako ne na France na ovanda kimia na ofuta mai te courante a regarder en tant que famille ndeko omona mais c'est que OK ouais pas fan mo ba fan balemba biso sentiment fan faut za ne musika mo so za fan musika bon za bien mais so za fan pembeni une semaine 2 semaines bolali bolamuki 3e semaine abayo mais yo zaki nzambe na ye otala babini mungondi na lelende tina kufa mais so babini komika pembeni na ye ayibi dake comprendre gade babini la racha so la monopolele so la raboy à comprendre car ba forme ba système no tout moi valeur wana ceci c'est ça mabe ko kende poto ko sala musala to kimi eza mabe makasi eza mabe ya muni mutu famille na ote ndeko na ote mutu moko memi yo neti lelo bo mama mboyo mama Nelka lelo oyo abisio na Diego le mignon to beta moi tout mobile la pesika exemple mikolo to le Dubaï to beta moi tout mobile na Dubaï moi ba quelques semaines to zonga moi congé mon gars que pe ma tellement de travailler to debi yo soldat au bundara pena mais habité au travailler trop to kena au pe misa moi mutu ayo boke kuna bokomi na mer loko kutana gina GM prod kuna avant d'araba koto wana au profiter GM ande nini ngana na Dubaï GM pa peso ba bulto kim ngana obombao abombi yo mère Anel Kapé azongi awa mikolo GM abaye skola minchano okewa po ebika ande GM na babenga ngoni na Dubaï
sikoyo kimi j'aime pas moni album bio tant que relation car simbi na on souté elle sait que ya ndeza boy faut le boulot il faut contribuer siko moni que va retomber mission kuna ça veut dire pour les qui n'ont bon choix bakali ngana conseiller yo ozana droit ya kosala ba droit de réponse na bandeko ba osabe mission na Kinshasa te yo kana soni na yo moko okisi biso ba chroniqueurs soni ba youtubers okisi biso soni comment venir na comment ko kende musalo kende la yo salito kimi il fallait ça musalo kende la yo salito kimi donc yo to bano kende wana zo bulo bi ngaso na kiti kana aéroport donc des awana na kiti na komi do amona dane ngo kima na ndoto na kimite maman ndinga okima et puis oza na audace ko leka wape na monopole ko loba devant mokili mobimba ba propos tenu yaki na ba vidéo na osalaki et puis to kebisa batu ba biso to lobelo na ramine na WhatsApp émission na otindele lien otalango to lobelo elo bosaki zala te yona killer comment boko kima silencieux jusque là zo lobate ka kila lobande nini po tela kuna ba golwa kuna ba otake o lobate aoksi bango soni po zaki pa faire amema atikala o meme na potote faire amema na potote ba français nyoso milai wana zaye na ngwando lobela faire et pas kofi lobeli kofi asali kofi be mission et bele ba français bando lobela faire wana iye asali kofi émission nini to abundeli kofi na nini po lelo ba récompenser ba meme na poto soki ba mema ki pe na poto ezape kofi olomide alingaka ka bon on a évité ça qu'on soit ça c'est trop dur choix kofi asaki faux choix asalaki yango po ayoksa goga motema pasi ok héritier pas lobby mais non ve elinge sanga bien soki amemaki Kisinjora omo soki amemaki Kisinjora elinge sa bien Kisinjora kendaki na funya héritier watana après 2 semaines ko faire voyager na ba journaliste abi anga mona okia elinge sa mabe héritier memi pas memi lisusu ketu timote amabeti na ketu oh ko faire ça qu'on moté amabeti asali ngo po a contredire héritier wata ok wata pas lobby ngane na zabo wata lobby nga enge sangelo te so via memi Kisinjora via Kisinjora bundeli abundela profit mais profit pas le baki yango abi ya so abundela ngata pe parmi bato ba kwesanga pe na ba propos na bango na ba propos na bonne propos na ba propos nini Kisinjora reconnaîtra ki de ma bena azonga ide pas nani pas Kofi azonga ki pas Kofi mais Kofi ayebi ke Kisinjora travaille rappel pas héritier wata oui ayebi yango ce que so même ki engé ça ni engé changer le côté et n'y a ça que doit bien à la cavie poto à memi vie et n'y a ça bien ce que azui à memi killer wa saline goût de l'autre côté à défendre attendre l'autre mon côté ba bonner na biso boteni nga regarder nga za au milieu du village na côté la ni nani na ça analyse na normal oh mona pour ngai il fallait pas travailler moi je travailler qui na yé et n'y a ça bien mais yo travailler au seul le côté mbala koka ande bokoma ki ba pesi bino so ba 1500 soki combien et puis aoloba bien ko faire oloba bien boki mate bakali boki mate bo sa bulo loko ayoka ki damwe komoro boyeke bato balingi bakima o abeti so kabela bombo akabola bombo abeti de loko na bakali boki mate loko asantaki déjà mo loko mo loko killer akimaki a sentir peu de que c'est que bakali pe alinga kima o mona donc ils a participé ma bande konabiso yango wana to sili confiance et pas ba artiste musicien to sili confiance to sili si ba to confiance na biso parce que to sa musa ninge sengelité comment bino bako zwa bino mutafuti bino mbongo alongoli bino famille na ote papa note maman note bako quand même pas ko tindo ata na Brazzaville a pamba ozwi ngolu oke bakatanga oke ba goma oke bamboke belé suka na oli ko no ba keno France okimi ya kuna bango ba musicien ba kuna dégoût bakuna degu na biso kozata na bataché de presse ba mona kage oyo so la nyatika akuna 4 saisons mambo baby po biso do na de kuna ba na 4 donc fois 2 biso tant mona ka muta nyatika 4 saisons mambo baby
Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, lentement et sérieusement, on a souka. Vu que tu as chroniqué, moi aussi c'est émission sur le Marambo, ils étaient Barbie Mongon dit moi c'est cette émission, ma intervention dans pour Makambo et ça la biso vraiment bien et qui indica après Marambo c'est bimi au mais tout le monde silence des morts, ça veut dire on a monté conscience dans quoi qui est tout ça limabé. Te bazwa conscience te. Ngana oli ngale Carmel Odia yaka, Carmel Odia faut zwa kicho vanda. Carmel Odia zwa kicha vanda po muta sali mambo nyonso ti eke ezongi Carmel Odia. Baba Kovodor. Ah Kovodor kudu te. Bon la Kovodor a une équipe nationale na zaki na kirindi kate. Bon la Kovodor. Ata yepe Carmel akotara na fenêtre. Yepe Carmel akotara na fenêtre tout le monde dit WhatsApp, tout le monde groupe WhatsApp. Tout le monde groupe WhatsApp. Tout le monde a été. Tout le monde 5 personnes. Tout le monde était. Tout le monde grâce. Tout le monde Lorachou. Tout le monde Mania. Tout le monde Moura. Tout le monde Nani Sousou. Fivetité. Fivet tout le monde a été. Lorachou dans la Tangi. Lorachou. Flore Martinis. Nani Moura. Grâce Temo. Na Malika. Bato tomoni tomoni bangote et c'est comme na lobby ngoto eza na internet ngana lobby ngote et internet donc eloko yo maliko ya ki obimisa et salibiso bon personnellement nga comme on a ndenge yo bando vana na malika surtout aux na zemi na yo malika bosani ku ka madame abosani ku to ke mobali na zawana yo ki posa ko lelo ka pilipili malika yo na mbangu na victoire ke sombelao eloko wana ka ko mona ba propos na yo na TV contre muninga no lo ba na ebi ete malika anani personnellement nga et soit kinge eloko to na talika vidéo wana et ça les pena passe mais tous ont conscience bande on a biso abasi vraiment et ça la passe comme on a babilo ko ba guerre boy et pour ketina ndako muningo ke ça c'est tout ni ça na tongo muningo atana mobali neli ko ambetu yo la musaye pour ça c'est tout ni ça et après tout ni sango bosoli bande ko batu sur pardon le quoi to soli ngo boy et si la entre nous après un mois ndambu yo na TV ko yakobimsama et pour leli ko lela on sale le hôtel et pour li ko nango ata lela ki ba vérité mususu yé o mona li ko nango ata lela ki ba vérité mususu yé o yegi wa yo mamba yegi wa te toki marasi mangonga vraiment mambo lo beza tellement ebelé mais kuna ko ba signaler biso tozana choité donc voilà na ebité ya baksaïza. On disait belé, mais on sait que Yassine, c'est ma caméra. Merci mesdames et messieurs fidèles internautes de cette confiance et au côté de maintenant qu'on a bien sans autorisation à travers les émissions na biso. La personne un grand merci. J'aime pour derrière ma caméra et j'ai une de comme super qui a une intervention. Comme na souka émission on habité et le réunion koloba comme conclusion na passage na. Ouais, conclusion nanga eza bandeko bolinga biso pe tolinga bino botenira biso ba rigueur te tant to sala ba analyse aboye to loba ka mambo etali mambo ezali poso ezate to loba te ndeti pona ndeko na biso bakali vraiment bokenda poto bosala sonia ba chroniqueuse boyokisa biso soni surtout ba youtubeur ba pesa biso sous confiance te et pas ba artiste ba comédien et tout ba musicien ba pesa biso sous confiance te parce que bande ko na biso mo ba biza déjà ozomona donc et ça la biso pasi na ko kima na bino bokenda poto bosalelo te mais tout la musi vraiment conseil na pesa bino et le ko bosala faut tant bosala des missions faut pesa vraiment merci na bandeko ba mema bino o bokima bosala te loroté boye ba ke bobebe seli baninga msunzela mais eza problème te de type na ken piana bozala ki esika moko na ans luzol o bosola ina ans ba délire na bino mo boyebi mais ko bimisa ba propos ya bongo nga na comprendre que ya buzz mais ça ba tusinde ba comprendre te mais nga na comprendre faut que tara comme ans ko pesa ra bilengi to beti sous li solo ya bande ko na biso nani Sarah Tola et Carmel Odia pardon Carmel Odia conseil na opesa yo nengo pelisaki moto yo mo ya ko bomango
eza te ke koloba ke moto ekufi te mpo lisolo ya ji adasa eye longo oyebi ji adasa te tokobeta yango lisolo tokomeka mpe koexplike mamba ji adasa eye yango moni mamba malike esali neti boye die merci lokwaka siji yango eye eboma na dossier wana parce que malika mania aza mwana mwasi moko bato balingaka ye mingi une femme sage moto ayebi mpe ayebaka mpena koloba asalaka baanalyse na yebi epuis bato balingaka ye vraiment mingi donc merci na bandeko nyonso bolandi biso bosabone bokommente bolike vraiment bacommentaire na bino esalaka biso bien bosabone na chaîne na biso bozalaka jamais desi parce que tozalaka wana mpona kosepelisa bino kosalaka oyo bino bolingi parce que bozalaka na mposa bainformation yango toyakaka chaque fois mpona koinforme bino balandi na biso bolingaka biso donc merci à Didier Koulungu motema ya Odile Makaya merci beaucoup à Kijabron Jackie Manyungu merci à Mami Nzumba VIP International merci à Félix Fouilou merci à notre caméraman derrière la caméra merci na bandeko nyonso bolingaka biso pe tolingaka bino donc continuer ko s'abonner bo partager vraiment bozala jamais déçu merci beaucoup à toi aussi Diego voilà le plaisir partagé merci nous honorer invitation na biso merci na maman Nelka osera toujours brancher scotcher dans l'émission to kundola merci na Dali Lungungu toujours merci na bino sur l'émission que cette émission soit avec vous bye.